Bonjour, bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bonjour chères connaissances, bonjour, bonjour, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour et au bonjour et au bonsoir. Cela ne dépend que de l'heure que la vidéo se regarde chez vous. Parce que ici chez nous, c'est le matin. Je ne sais pas chez vous, c'est à midi, c'est la nuit, c'est le soir. Donc bonjour, bonsoir, bon après-midi. Comme vous le voyez, Toiline Inès est de retour. Étoiline est là. Étoiline Inès est là. Si c'est la toute première fois de regarder nos vidéos, veuillez vous abonner. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouveautés sur Étoiline Inès TV. Abonnez-vous, partagez nos vidéos à vos amis sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Abonnez-vous, partagez, aimez nos vidéos et commentez. Surtout commentez, aimez, partagez et abonnez-vous massivement. Comme vous le voyez, nous sommes là de retour, nous sommes là, Étoiline Inès est là de retour. Hey! Eza ya koinda, moto penza eza ya kopela. Tango eindaka mabe. Eindaka penza mabe. Comme vous-même vous le connaissez, vous le savez bien, sur Étoiline, il y a de tout. Il y a de l'actualité, il y a de la musique, il y a de la prédication, il y a de la cuisine. Donc, il y a du tout, sauf rien. Et une chose aussi à savoir, nos vidéos, nos publications, ce sont des choses réelles. Ce ne sont pas des histoires fondées, ce ne sont pas de mensonges, ce sont des choses réelles car à chaque fois que nous publions, nous faisons des vidéos, nous faisons des émissions, cela veut dire qu'on a des épreuves. Donc nous avons des épreuves de tout ce que nous publions. Donc ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Comme vous-même, vous le voyez, vous le savez et surtout vous le connaissez, l'histoire de notre comédien, le comédien Pierrot Dombassi. J'aime bien l'appeler Tonton Loulou. Les amis, les abonnés de Tonton Loulou, comme vous le savez vous-même, donc sur les réseaux sociaux ces derniers temps, sur Facebook, Instagram, TikTok, les gens ne font que parler de cette histoire. Donc c'est une histoire, parfois nous devrons aussi essayer d'apprendre quelque chose sur cette histoire. Donc c'est l'histoire de notre comédien Pierrot Dombassi avec le prophète amiral. Eindaka mabe makasi penza, eindaka penza mabe makasi. Comme vous le savez, le prophète amiral avait prophétisé le comédien Pierrot Dombassi. Il avait prophétisé et sa prophétie n'était pas qu'il est allé voir notre frère Pierrot Dombassi, non. Asalaki yango kana ba émission na ye ya YouTube. Nde apesaki prophétie. Tout en disant que le comédien Pierrot Dombassi était un PD. En tout cas, c'est vraiment choquant. Parce que cette histoire, ça ne s'est pas passé seulement chez ces prophètes. Il y a beaucoup de prophètes plutôt qui font ça. Il y a beaucoup même de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui font ça. Au moins, un pasteur azoteya. Azoteya azana liboso azoteya mbala moko kana mikwali apesi message. Oh maman na moni boye. Te salemaka te.
soki oza na prophétie ya moto ata soki oza pasteur ntango ozoprêche wana ntango ozoteya omoni prophétie eyeli yo quand même mosala nzambe ata yo moko ogarde prophétie wana ntango église ekosila ntango prière ekosila kendo mona muntu na coin oyebisi ye namonaki ntango na bando prêcher ou ntango na bando sambela nzambe alakisi nga prophétie boye 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 ezala bongo siko ba prophétie okeka mbala moko na église bato bazosambela ale oyo opesa prophétie ou toka nde salami ya comédien na biso Pierrot mbala moko na ba YouTube bato nyonso bato ebele batalaka ba YouTube oyo prophétie et puis prophétie ya ndenge nini prophétie ya kolobaki aza pede ata bino moko ba prophétie ya bongo eza bien te mais eloko na sepeli ka na prophète oyo eza humilité oyo azalaki nango parce que na ba prophète mosusu na ba pasteur mosusu ata soki asali erreur ya bongo omonaka garder na silence akipe nango te mais les prophètes se rendu compte que ce qu'il avait fait ce n'était pas bien, ce n'était pas loyal. Alors, le prophète a jugé bon d'aller voir le comédien Pierrot Ndombasi pour demander pardon. En tout cas, j'encourage ce prophète. N'encouragez mingi makasi, coup de chapeau à vous, notre prophète. Et loko sali, elza et loko moko ya bien. Soki oza mwana nzambe soki ya solo mutu asambelaka humilité wana ezalaka donc babiloko ya bongo elakisaka déjà humilité na katikati ya mutu. En tout cas, cher prophète, que Dieu vous bénisse. Comme vous-même, vous le savez, notre comédien Pierrot, papa Pierrot Ndombasi, veuillez excuser le prophète, veuillez pardonner le prophète. Quand un moni prophète asengi bolimbisi, dans la kisabino vidéo ya prophète oyo asenga ki bolimbisi yemoko akendaki penza kana ba YouTube. Asengi bolimbisi epai ya comédien Pierrot Ndombasi. Donc vidéo na ye ezo le kaka. Ça grand frère na ngai nga Chira Bakayamba. Vraiment avant ya loba na présenter na pardon, na sengi vraiment pardon na ba comédien nyonso ba comédienne na sengi pardon na famille ya papa Pierrot Ndombasi na sengi pardon na belle famille na ye. Vraiment oye dekaki papa Pierrot limbisa. En tout cas limbisa nazana grand frère na awa aza musala nzambe ye morobe akosenga pardon vraiment limbisa vraiment ba comédienne bo limbisa vraiment ndeko na ngai grand frère oza na ndoko olomba mbote na bino nyonso ndeko na ngai basi pe mibali na ebike na léser beaucoup de personnes. La spiritualité na physique ibala na kate eza communication mute salinga mabe ko transmettre message salinga mabe na perdre de contrôle naza mwana mboka naza congolais na kuki jamais kuboma muninga na nga congolais na kuki jamais kupanza foyer na yete pona panza foyer naza pasteur à YouTube kaka te naza pasteur église locale. Naza visionnaire la communauté, bien sûr, na sali vraiment mabe, ndenge na communiquer, na transmettre un message et les aidants ndeko Pierrot, naza ndeko na yo, naza pasteur, naza mwana mboka. Na yebi que transmettre communication na ngande eza dans les bontés. Na perdre de contrôle par rapport à la spiritualité. On va maîtriser ma comme dans la singio au limbisa. Nous avons besoin de kimia. La petite sœur famille, batubeli ba komi mawa. Vraiment. Et ça li bien té. Nanga moko pe tant na ekotala yango na bi o nini sala mi boy. Na communication bi koza muta communication. Eza loka pe ndeko na somo loka ki moi saka la président. Eza ka berère ya communication ndenge zalaka. Na yebi ke nazawa na subito kutana na mona yo nyonso zo dépendre ka na yo parce que pardon eza puissance
oyo etiaka kimia etongaka. Merci vraiment d'avance mpe na bainternaute nyonso bachroniqueur nyonso bachroniqueur bajournaliste bacomédien nalingaka bino mingi naza mpona bino bino mpe koza mpona biso bolongola biso bastress donc so toseki omona kimia ezalaka donc nasengi bino